Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News. Tozo continue toujours na marche de santé au tozalaki nango na ba artiste bomona ibinomoko ko banda Wileri, tozalaki na ba mama linga, tozalaki na ba kanto, bango nyonso tuna ba briefing mais moi les solo moko ya li netikara ba otika kanto te banini bazo tuba e moi ba masolo kanto bonjour. Bonjour ndeko na ngai. Tozonga na pena na événement ndeni ni événement ngo bozalaki yoza porter parole lelo pena to moni récite ya marche masolo nyo surtout match ezo betama ba remise ezo sema bientôt nini okoloba par rapport ya nyoso obo organisaki o lelo komi na suka nango to pesika bravo na bandeko nyonso ba soutenaki eloko ngo po ezala ndenge eza lelo bandeko na biso tu ya diaspora ba Véronique Awasianga ba Lydia Kwama ba maman Timba Emile dos Santos, merci na geste wana bosali. Merci pena donc il équipe bien ngolu pena tata donc merci pena l'initiateur yemoko JP Masamba en tout cas to tche sous maboko ya boezalate. Merci beaucoup topesa merci na JP Masamba bomoni ezala ka boye mo bino bolinga bo sala pe mais bo hésita mais lelo JP Masamba sali wo toyebi ke esuka na kokanisa te esuka e koma petit na kolandela pena production et ça marande nini droit ya acteur eza nini devoir ya acteur eza nini vis-à-vis ya ba producteur nyonso tu wana na ba organisation bonde go salema bongo pena yangwana. Merci beaucoup quand toza na mwa basango banini quand bazoti côté na ba émission problème nini tout d'abord na tunana nu yo nandeko na yo 2 minutes problème nini na ebité wana za frère nanga Igor 2 minutes to pasane ba bon moment na kanti susu manager pe à son âme avant que ne ba nord ne za kaka to pasane bina ba bon moment c'est mon frère bien aimé Igor 2 minutes kosuko so bilele. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il paraît Igor a sali ba émission na kombo na yo banini. Bon, est-ce un problème nini? Ba na yo ki kaka na kamwe bona talaki émission ngamo pe nazaki surpris. Nazaki surpris makasi na regretté makasi. Na mutango a posé quelques questions. Soit disant quand on a fini ba na éviter sur ba bato poto sur ba comédie poto. Ngano ne naza le seul comédien à la vérité. Je suis de Londres où à nord aye. Aye li kanto moi teni moi nini. Ngaso mutavenga la maude na lata on la TV. Na ka sonde na ba moni plan na beti. Mutele ngande ko nga José de Londres. Moni plan na beti en siluzolo mutu apesa ngai. Pour ne citer ka bango nde ba tianga ba plan. Comprendre? Ouais mais na ko ka moi ngana ko ignorer nano. Biso to sage poteza pour tout au latara poteza mboke lamba poteza mboka matériel comprendre ko dénigrer ba ndeko nanga o bazana non jamais de la vie na ko mais Igor 2 minutes ozana ndeko nanga tango batunyo question il faut tourner la langue cette fois et puis otaliwana nani ona ko lobela bongo ngana ndeko nae na yu matana dene de yanke aebi ki e kanto aebi mais na regretter na rolo ba mabe pona ete aebi kanto aebi na roke na ngote me na regretter ngana ko finga ba ndeko na ngate tam sukri wana ya Swentaibo ezo gêner batu o ya moni suye puis na Swentaibo on est là. Je suis l'enfant pompe. Quand on dira qui dans ces bel enfant là, si mignon, si gentil, si propre que voilà. Ben oui, je suis bon. Na bon nangai que ne soit ni mais ande ko nanga mais ay ba ko tourner langue na pour ça na bina bimisa ba yana ba uzi. On comprend? Na se réserver vraiment à la frère n'a pas passé un bon moment à Aébi. Comprends? Ouais. Depuis quand Bobengana? Bon, il y a beaucoup de choses à moi pas. Mais tout cela on a besoin de WhatsApp bani. Depuis na yoki sangango nanu na bengete mais na regretta ki yete mutakoka ko loba bongo. Yete mutakoka loba bongo. Na banina na babia lobi ke kanto kutu mutu bolo bakuta ta frère d'ici nana commenter ndeko na ngai
Free d'ici là si maintenant quoi. On a ça là ba voyage ba 12 heures d'Italie ko l'avion. Comprendre? Asie non 12 heures comprendre? Ba o ba yebi ngana voyage aka. Akenda ba Chine. Comprendre mona ka Ngwanzu na mona ba Penke na mona ba Hong Kong. Vous comprenez les Asie. Vous comprenez ba Dubaï. Au cop na ngana sala kana ngena ba Dubaï bani. Na habité Afrique du Sud rien à voir Afrique du Sud na comparant net na China. On a problème à mutu. Et puis nazo kendango to na ma projet mora na revoyager te pour na sentiment revoyager nazo kende. Nazo kenda Afrique du Sud ya sima pala. Nzela makolo ko tezaka ya Lubumbashi komi. Siko nabia nzela makolo. Nabia na ba boulot oyo penato. Na ba boulot nyonso esengara il faut vraiment OK ova na poto to ba boulot musupe ali rozala eza ba boulot esaima awa sur place oko kendo ke na ipona faire ozongi po yo sala ezaka na ndeni. Ouais non eza opportunité ba muto moninga loba kaka muto alukaka vie na po to yebani ba famille banini moni mutu msusu moni po seke pardon nengo lobi eloko wana ke mutu aluka vie na seke ba msusu baza bakomi lelo ba acteur pona aluka vie soki amoni vie yango atiki na ye alongwe na ye acteur ba acteur accidenté acteur accidenté ngana ko loba. J'ai pas dit que 2 minutes, je parle de certaines généralité maintenant na lobi bon to na lobi eza boy l'opportunité sur peut faire mais moni toza bato tout le monde biso de to en Afrique to yebi Afrique mobima na longo limboka moko de mutu to amviara à vivre en Europe. Au côté de l'Oranzoto, si vous en avez net un canto, moi ba business n'a mi kem keza koto. Ne na zo ya miki. Abune dala vandi moi l'Oranzoto côté. Au sala ke au jimele mikili qui ça so sala business. No pona zamu ta business na bi business. Ndenge ba chose de Londres ba sala ka uti poto aye. Ba fioti ngoma wa ba yake mbalebele ans luzolo kuta betango na ne ora ka betango 2 fois. Oui, Laurent Nzoto, c'est et Kotamoni, photos à responsable. Attends, vous a sérieux. Faut à la sérieux au monde que maram tout que vous là sérieux, vous comprenez? Bah ansi le zolo bah dichesse bah yaka bah nan bah yaka. O ezate que ya homme te bomi arna non. Non bah apo firenze pas yaka. Comprendre bah c'est belé batu belé ta poto bah yaka ezate ko que poto za na ma beto kei. O sali bon mou nam ta na vision na mutum soupe. Akene poto abinga fwa kumputo. Ngapana asala makamune kuno be a coordonner kana musika banini. Na sens wana. Merci beaucoup Kanto vraiment monima mutabimisa bena masolo na kati ya théâtre à Congo. Donc biso tito beta masolo eza ya lelo te. Oto beta eza ya mupanzi te ya nini te bamsuba ya mbayota msuba ebi masolo na ta moni Kanto lelo na ba jibombo ndeni masolo ya jibombo. Na jibombo za belebe ayo pena yo oyebi jibombo za très bien. Jibombo wana so bat ba ebité donc mutabanda masolo ça n'engage que moi et puis eza bongo mutabanda masolo ya kolia fufu na télévision eza une fille qui s'appelle Jibombo babanda ko sala na ba Kanto Kanto mekana obete la biso di solo lo na lobby na kosito eza bongo te ouais eza numérica eza bongo oui wana la tropicana ya eza pena bongo na personnage wana Jibombo mutu a incarnango na télé na bokasi ya biso ba Kanto yo ba modéro pour biso mtozali ko kumbela groupe Académie des Stars ouais siko Kanto tokomi vraiment na suka ya interview oyo parce que tolinga eto repêché kaka to meka à travers événement oyo to luka oyeba kaka nini oyo na te lisusu na beni ndeko na nga 2 minutes avant ya koloba tala oyo nani ozoloba na ye po oloba olobi na bi komela whisky beko nini ezaki yangete comprendre yebaka ndeko na kotikala ndeko na yo comprendre yebaka ndeko no akotikala oh merci ndeko no akotikala ndeko na yo soki si seulement si ozaki pena ndeko no olinga benga ndeko no yebake o aza guerrier. Et puis capitaine de l'équipe. On doit comprendre. Capitaine de l'équipe na Mamateni. Na Katsa Kinya. On comprend. Tali José de Londres Sida Bilele.
Comprendre, José de Londres, Sida Bilele a confirmé. Oui, quand l'on a fait, autrement d'esprit d'amour, aspect, il y a poto parallèle na kin. Et lobby, Moutunanga JB ka JP Kuma. JB Kumaluta na kati ya États-Unis kuna na Texas, na kati ya Texas, na Dallas. Un pétrolier de Dallas. Bon, JP Kumaluta na kati ya Dallas, les grands pétroliers, ayebi masolo, ayebi qui est kanto. Ba Sheila Bax, la mignonne na Canada, ayebi Véronique Awasianga, la plus belle femme, ayebi masolo, Lydia quoi, ayebi maman nanga, Emile Ontima d'autres Santos, ayebi singa, ko répondre était, c'est fera comme que soukali na ko répondre était azan de kona mais na yebi si karake, je na ande kona donc akene na onenga lingo kene te bo muta odimine na ko linga muta dimine nga kanto te po ba effort na sali na raisonner sur le Samuel Etoile loba nga lelo kanto po lelo moi 2 personnes 3 personnes na benga nga kanto ba effort nga na sala mutu mo yeso ya dimine nga net na radio nga na odimine na télécommande po na banga mutu te na zam na dernier de commentaire na mutu banga te comprendre donc nana mutu akobanga te bayuma ozo comprendre nana mutu ya kobanga te dernier de bango tu ba bayuma yanke ezaka yanke José de Londres comprendre oyo amoni ke yeso ki nani wa bazoloba ba oye bato bele ba loba na musika bo bato bele ba mtu profiter ko loba po boye nord non otika ba complexe wana mutu abotama na poto ate comprendre babana kutu babotama na poto badondola yango bongo te bokenda pe la peine Igor de minutes on a dit va atala sima azonga mo comprendre ana arme na okunda na ete na mete na passe je l'aime merci beaucoup Igor 2 minutes les lobapena ya kanto ton frère habite na sima zonga moto ndenge zalaka ndeko azan ndeko bakia ami de frère choix na ndenge lingi bino boyebi ba ndenge ya laka vraiment to kuna suka émission na biso ezalaki équipe ba oyo ya paki kanto ndeko na kata masolo ote wamona déjà image wana ya epi bozomona déjà ndeko na biso mafura oyo boyebaka mafura yo ifo yanka alobi na yo azokota déjà bientôt awa avant de désannoncer émission na biso vraiment tokomi na suka émission toremercie bino nyonso po bolingaka biso balingaka biso te mama GH kopesi yo mbote papa ete amani mama bete na kati ya allemagne kopesi yo mbote Dominique Vemba bambote yango justice Vemba bambote osalite Vemba ede miongo mobali ya mwindu te mandefu bele bambote na yo vraiment merci na événement oyo nyonso ndenge leki tokomi na suka eki na bino tokutani très prochainement beaucoup de l'audience ensemble Glory be to God.